bitumba yo bunda olonga bitumba o bitumba na Rwanda toko bunda tolonge bitumba bitumba yo bunda olonga bitumba bitumba ya Kongo toko bunda tolonga bitumba bitumba toko bunda tolonga bitumba bitumba Kongo to bundi tolonge oh bitumba to bundi tolongi bitumba bitumba na Rwanda to bundi tolongi ezwi likambo la motote bitumba na Rwanda to bundi tolongi po Congo eza ya biso Rwandais aza na pouvoir moko te. Alors comme Mzee Laurent Désiré Kabila alobaki na ba Congolais to simba bibundeli nyonso pona kwa take batuchi oyo sino te bakosaka na biso. Alors biso ba peuple Congo bana Congo descendant Vuluzi Kimbangu descendant Mama Kimpavita ba petite fille et fils de Lumumba bana Pierre Moulele bana Bankubu balobi totelemi pona ko repousser ba Rwandais pona ko boya ben descendre la République démocratique du Congo pona ko boya violence oyo zo sala malabasi ya Congo pona ko boya mabe nyonso occupation na mboka la biso pe ko benga na Félix nous sommes déterminés ko longola Kabila awa na mboka la biso yango tolobi ezwi likambo la motote ezwi ezo komela bino la bandako la bino na ngonga oyo esengeli mpe na tango oyo ekokisami po ete biso toya ezwi likambo la moto te ezwi ndenge toyebisaka bino bobomesoni ezali branche moko oyo totya na océan du Congo la chaîne na bino ya libération pona konganga koloba komobilize kosensibilize kosala veille patriotique tozoloba lokwa bakongomani mpe kotalisa na molongo mobimba mabe oyo bakosala bakongomani ete bakongomani tolingi yango te mpe koloba ete l'état zeli moyini l'état assassin kolongola peuple congolais na bolema kosala éveil patriotique koloba na etelema po ete tango ebelemi toza kosala mosala ya Jean-Baptiste Bobo Mesani toyebisaka bino tolobi toali bongo basinzili toyebisaka la Kongomani zonga mwa sima otale lubelo ya liboso na ndenge ni yokokatisa mais lelo tokoya koyebisa Kongomani ete tango ebelemi lata molato mwetumba po tokozonga sima te tokokende parce que oyo ekosalama na este la biso to na kati ekolo la biso Congo trop c'est trop ndenge bino bolingaka lokote ya français mama Jawa assalamu alaikum na ba musulman nga to si tolembi mais lokola tolobaki maloba po ete mokili esalema na liloba bato bayoki te siko biso toye yango tokoyebisa la peuple congolais telema po ete tobunde tumba tokotelema ferme fidèle lokola Bakuk mpo na kozala liseko ya République démocratique du Congo pamba te Nzambe aza contre te natangisaki bino livre ya Josué po ete tozotambola na makomi ya Nzakomba toali liboso na ye ya lisima ali bipai biso na mingala nyonso mine mpo na koyebisa biso ete bokende Josué alobi vous avez assez duré sur cette montagne maintenant tournez vers le nord yango biso touti risi bandeko toyebisaki bino tokosala malemi tokobela lisu te tokosepela te na mawa ya bandeko la biso tolingi kufa te guerre ya Russie na Ukraine Congolais aza contenté pe monde entier toza contenté po ba perte ya ba vie humaine eza kitoko te la vie est sacrée selon l'article 5 ya mobeko likonzi ya République démocratique du Congo vie ya moto eyali na litomba liwo ezali me ya boye te mende biso totali tolobi te mwana mobali wa Poutine ana makila ya balongi nini esali ye po telema kasi tomoni intervention te ya ba 1 po bakota likambo wana mais tokomona nde badécideur bakozwa peau blanche kokotisa bango kopesa bango nationalité kobomba bango kasi baindo bakonéglige bango yango tozongi na maloba Mobutu Sese Seko Kukungwedu wazabanga John Atalotaki atumba mona mama yemo alobaki s'il faut négocier avec les démons pour mon pays le Zaïre je le ferai Ndetolobi comme Poutine il est devenu le démon des décideurs alors allons vers la Russie
pour dire que vive la Russie, que vive la Russie, que vive la Russie, que vive l'Afrique. Parce que nous voulons l'Afrique tout entière. Et ça l'a libérée. Et particulièrement mon pays, la République démocratique du Congo. Mon pays est occupé, mon pays est envahi. Personne ne le dit, voire même les politiciens. Silence radio. Non. Nous, les filles et fils de la République démocratique du Congo, nous disons trop, c'est trop. Maintenant, on va faire la guerre avec le Rwanda. Rien que la guerre. Pour sauvegarder notre patrimoine. Pour la paix revienne dans notre pays. Nous voulons plus ce qui se passe. Yango wana bandeko, tolala kite, tolobi toke. Na bandeko bazana bomoto, ba Congolais, ope ba kokota le tumba, ba bibiso peto boyi. Le lengo toko kende ali malamu te. Nde tokenda ki tokomi. Lokwa to sola ki na bango. Tolobi toyela bino mwa mokanda. Oyezo signifie bomoto la biso po bango pe ba ko banga. Ke kolo wa biso e ali na bango bomoko te. Kasi boni bino ba ye ekolo wana boye. Tolobi ekolo na biso et trahir biso la bakambi na biso donc toko tambola nzela moko te. Oyaza contre c'est qu'azo soutenir occupation. Et monsieur Alelo faisait la partage. Et monsieur Alelo sengeli botala yango. Parce que tozo koma nyesika o faut bino bo soutenir biso. Soutien na bino to nango posa miso bola misolote botinda kate. Musala bela tweet ko finga. Metala ke miso du début jusqu'à la fin. Partager. Contribution no yangwana potinda ka misolote pour la mboka. Partager mission. S'abonner na chaîne de Bino Libération. Merci na babonner. Tozo chali tono na nzete bande ko pote to benga yango malamu. Tolingi su makamba ko tambola katelo kwa babelole. Bokolo baba ko beta fimbu ba ko teka bino lokola tanga tipo tipo. Te nkokolo nanga botola mondele mopanga. A botola ye bokonji. Aebisi ali na tango te akosakana ngai. Ba sankusu ba ileba ba maki mombende mona mpoto. Ya ngoto la bifoto tambola poto wana sans lignée ya bakulaka. Pona Congo toza 1 yango moni to sanganaki. Tokei tolobi bayambi biso peto kudzonga. Toali na posa te ke ba Congolais ba kufa ka balo bakate te mawa oyo kokufa na bikolo mususu bongo ya République démocratique du Congo ba banyama lelo ba kufi boni sur la pesi bilo ba vidéo lobi ba kufa ki boni. Comment te ko permettre batu moko ba ko sala face Félix a coopéré na ba Ougandais, a coopéré na ba Rwandais, a coopéré na ba Burundais, mais bato ba sala génocide na Congo bangwana. Bazo ya na bango po ba sala encore génocide. Ba bomba lisusu, ba violer, ba assassiner, ba kunda biso na ba fausse commune. Non. Yango tozo ya biso na ba Congolais. Soki bolinga ke kolo wabino. Ekole zala kaka moko. Pe tumbo to ko bunda. Et ali tumbo eza sacré ba koko la biso babanda nzambe pe na bana Israël babunda ka tumbo ya mabele po ba koma na terre promise po ba lia miele ba mela miliki o to benga ngo mabele babunda ki na nzela ba kenda ki na petete ba kenda ki na petete. Nzambata la kinina ko offri na batoyo tango batosinga ba ko bimana Egypto alobi esengelo au bout de tumba balanga nzamba balobi la vie appartient aux courageux. Nzamba lobi ce sont les violents qui hériteront le royaume des cieux. Et ce sont aussi les violents qui vont libérer la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la Kovanda. Ce n'est pas la colia na komela na ko tweeter. Non, bato tout bana makasa ko konta te ba ba tweet la bino. Alors faut tout ça là descendre sur le terrain. Ça nous demande quand tout bien ça pour nous mobiliser. Évangile est gratuit mais évangélisation c'est payant. Parce que pour la consommer papier ça demande de l'argent. Ponana loba boye ezo senga mbongo po pile zala caméra ezala po bilo bozwa message pona kende la koma na maluku eko
ekosenganga transport pona kita place on a kokende ekosenganga mwa mai pona okende neko réanimer bato basi bakufa bato bayebisi bango ke nzamba kosala nyonso oke nzamba sala kate pa bagoyigoyi nzamba sala kande pa ba violent bato bayoki pe bandimeli asuki na kondima te pa saleli c'est le 3 l'accomplissement yango musala to kosala esengeli ete tozalaka na misolo tozanga mai te tozanga moyen de placement te tozanga te moyen mpe ya koatteindre bato bakotala bilili te bali na batelefone te bayebi kokota te na réseaux sociaux bayebi kosala te bali be soki likambo akomi epa moto ata alo ankonya alila yango te ça veut dire biso efo tokende vers ye mpo totalisa ye soki ozokufa nzala ozali na lotiliki te me yo oza na zongo na inga owali na batribune ebele oyo bato mosusu bakozwa bakopesa mbongo kasi yo lotiliki ekokomelo te soki wana mai te ti na 21e siècle bakosa elo baforage okotoka na mai ya mabulu moto abomi yo boye kombola ye chilombo kasi abomi yo lolenge nini po ete biso tosalaki maponami oyo bino nyonso boyebi toboyaki bakabili toboyaki barwandais boyebi histoire ya Mzee Laurent Désiré Kabila ayaki na bango kasi na nsima ntango makila ya bakongomani esali alobi ngai esengeli tozongisa guerre contre le Rwanda nde boyoki atikela bino maloba la guerre sera long et populaire tokotangisa bango po ete bayeba misusu bayebi na bango te ayoka makambo oyo te kasi akotelema ndenge nini sikoyo il faut tokende vers ye nde ezosenga biso bamoyen parce que toa nango te évangélisation il faut ebimisa misolo l'évangile est gratuit mon frère ma sœur mais l'évangélisation c'est coûtant po tozwa basonnette wana tobeta ngonga ça demande de l'argent papier koma de l'argent déplacement de l'argent yango biso mpe tozosenga bino mbongo kokele kobebisa mbongo na église te pasteur azosenga fond botonga église oyo eza bien ya ye moko biso tozosenga mpo na bien commun tozolibere mboka bopesa biso mbongo bosoutenir combat tolibere Congo tobunda contre les Rwanda bino moko bato mayele bolobi celui qui veut la paix prépare la guerre il faut qu'on fasse la guerre Poutine a fait la guerre yango baobangelelo mais na tunika bilo motuna est-ce que bomoni ba un baza kuna me na Congo batondi balongwaka te banda nini baumeli 20 ans yango c'est parce que bayebi eloko ezoleka faiblesse ya bakongolais lâcheté ya bakongolais bazoloba trop me baosala eloko te alors biso tose décidé tosala quelque chose soutenons nous finga na yo parce que eza choix na yo Jésus porteur de lumière ayepa mutu azwa paix spirituellement azala réellement libre mais batraité Belzéboul ebongo nga soko fingenga na comprendre nga mais yango te nde kotika nga kopesa nga faible parce que moi je ne suis pas lâche comme toi tango nga nazo sosola nde nazokele koluka boni nazo makasi ezala baninga lelo Mali baobeta histoire mosusu les Maliens bazo triompher baboma Kadhafi awa baboma bato ebele po balingi te moto atombola mongongo na ekolo na ye azwa les vraies démocraties Congo ezokonnaître peta Congo ezokonnaître bacriminalité baassassinat baviol tuerie massacre du jour au jour Congolais azopema mabe azolia mabe Congolais azaka koexister mais Congolais ne vit jamais la vie eze pas Congolais te existence ça va parce que mokolo na pembe eza nzambe toza koexister mais nous vivons pas parce qu'on vit du jour au jour Congolais qu'on vivre la moyenne mutu azolia 0,00% kote na zando tala biloko tondenge emati nani amatisi yango gouvernement ba wario Sama c'est un Rwandais mais il dirige la République démocratique du Congo il assume fonction munene pourquoi parce qu'il y a pouvoir il y a ba deal yango tolobi les politiciens nous déçoivent ce n'est pas aujourd'hui que les politiciens ba onyokola biso. Si Kabila oumelaki, c'est par rapport à ma politicien. Négociation, 64 négociations, 64 dialogues, 64 boyokani bandekolanga et aboutissa te ba maman missionnaire.
Où allons-nous dans la négociation? Les politiciens, bazolinga balia ba s'enrichir. Bamoni ke to vandaki, mais to kende to dialoguer, pombongo bima, to glisser, mais biso to souffrir. To loba te. Comme les Rwandais za motogashi, alors biso to bundalae. Yango to lobi to za komilenge. Soko seya bete le porte. Alors bitindele $50 ko boyate, a osala ngo pe pona yo. Parce que tant que mboke ezalaki bien époque à Mobutu, oyebaka océan. Oyebaka nga te. Tuna siko océan banda vivre comment? Mais lelo lokola mboke baby. Tozo bundela mboka. Yango komona océan ye pembeni na lobi sunga. Affaire Mulompoe. Dekolanga eza pasi. Tokosa na kate loboko akosaka monoko te. Tokosaka te. Le côté ali mabe. Toi na besoin to mona lik Mulompoe. To lingi ba transit te. Mais to mona ye. Ndenge to bandai ko mona ye na New Lease. Ndenge to bandai ko mona na Mama Emo. Ndenge to ko mona ko bota ba base. Ndenge to bandai ko mona azako se pulmoner to mona ye. To boy ba transit wana. Et koti bisote to mona ye en face. Tokunda ndeko na biso akufi. Tango bino boko sepela, bo sepelisa pe baninga. Oyo ba yembela kabino. Peuple congolais, il y a encore un grand travail plutôt pour ton soulèvement. Toza na ligne d'arrivée. Mais moussale sa ligne de kolanga parce qu'il y a des Congolais engloutis, abattus, désespérés. To fortifier bango yango to senga ka motivation. Yebisanga na famille ya mwana nanga oyo mwasa Mulompoe. Soki lelo na ke ko beta porte. Bon ndimi ke batu bakoya te. Action ya maman na jolie. Que Dieu vous bénisse. Action wana touché quand bomoni papa zaki malade. Alors bien enfin na ko soutien. Mais yebisanga famille wana aujourd'hui. Soki nga na komeli bango. Bon dimite kala koko lia tampondu. Bako kala te pour pesa ngata kay makanzalele. Il faut tout ça la plus les amis, to créer bénémité. Peuple a souffrir. To kota kati la peuple wala to récupérer bango. Soki to ke ko benga libota la to lobito bimato bunda bakoya. Pour moi na bango mobala na Cédric qui c'est un combattant. Fayu la yebi. Ato eside ba yebi. Azo kende asala le sous base. Lokola base la bango quartier 3 et faillir. Azaki na kenge, akende ki bakamne personnel, mais il a planté au nom de l'SID. Bande konangai. To sunge kolo wabiso. Ezu likambo la motote. Pimelanga mai na yo ko sa eloko te mokeli azali. Apesa ki agar. Sarah pensait que na kobenga na gar Ismaël a kokufa la désert. Mais intercession ya Abraham ezalaki. Alors dit Seigneur, je suis devant ta face. Agar, c'est aussi ma femme. Ismaël, c'est mon fils. Je suis ton ami. Protégez ma famille. Yoko finganga, mais il y a des gens, oh basa ko intercéder. Le Saint-Esprit intercède pour moi. Dans Zamba kopesa nga mai na désert. Akolinga te na kufa. Isaac mwana nelaka mene ya moins porte au Saraya fungolaki et pesa ki pe Agar pouvoir. Attention, vous les Saraï. Il faut bozala ba Sarah poto zwe laka bolongo la licho e ko pesa bilobo moite ko kaba vi mususu yangwana Saraï akabaki vi. Attention bokoteka Congo mais biso to permettre te parce qu'il y a des Saraï jusqu'à preuve du contraire. Azon di matin kazala katelaka azon di matin que Dieu lui a promis quelque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Tobunda la ba Rwandais poto que les ko gagner. Dieu nous a montré le chemin. Joseph est devant nous mais il y a zozonga sima pour la kochola bato bazotu e bagar pa ko so place na bino. Boko bundi sabana bino Ismaël bako bunda malgré nzamba koyokela yo parce que et pas nazo c'est là quelque chose ma ako bénir pe nation mususu to fungo la porte
porte te na nzela na biso batu mususu bavanda na Congo na nzela na biso batu mususu bakoma ba Congolais sans consentement ya peuple Congo. C'est l'État, unissons-nous. Tous on a besoin de force à tout et chacun. Biso tozo kende progressivement. Toko attaquer Rwanda. Toko attaquer Rwanda. Toko attaquer Kagame. Qu'il pleuve ou qu'il neige Kagame. Soko tiki Congo te. Pays ko exister sous le Rwanda. Boko zonga ndenge bozala ki ba peuple marcher. Bako yeba bino le soute boko zala méconnaissable. Parce que c'est ma terre. Na otika yango te. Na ande la sukisi. Nzamba lola bate la biso tout. Aza na biso. Toi na posa ya soutien. Bino bato bo soutien la ka combat. Bino bato boza pour la libération. Bino bato boza déterminer le tumba valeur. Boza déterminer to récupérer to bungisi. Parce que c'est le temps. Tokende parce que c'est la conquête de la RDC. On a assez d'irrer sur cette montagne. Maintenant, te tourner vers le nord. Pour na kokende siko c'est la guerre. Botanga livre à Josué. Josué Bundaki. On va lapider tribu de Juda. Oya Félix et trahir biso. Aye ko battre bisoté. Alors to ko bato ba ko soutenir biso. Et voilà, la Russie nous a réussi. Et on va aller avec Poutine pour la libération de la République démocratique du Congo. Loin, il y a quoi accepter ba mort et koufina Ukraine. Non, tout ça kunati. Tous compatir ensemble, mais pour la libération de notre pays, on est avec Poutine, que vive la Russie, que vive la RDC. Nous sommes ensemble. Merci Nakabouya, l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka, adorateur, Missap électrique. Merci na Pape Joe, directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi, Parabe Misobanga. Merci na Bapouramen Tangola, no bondi, Botar de Bono, Itla R, Emisero Komelabino. Mamour d'Angola, la Mokitena, Florencia, Matondo Mido. Et félicitations à toi, Mamour d'Angola, na Pascal Pembele, Pambate, Bolongi et Tumba. Merci encore na Papa Michael, na Flansa. Merci na Kila, mais plus 49 boucles le conde en pekato Jeneta Lotake Tumba. Merci na la Chabienne na plus 49. Merci na jolie petite sœur propre na Suisse boucles le conde en pekato na maman. Nalibota Mobimba, merci encore une fois la maman Dolo, na Suisse toujours, merci na maman Samuel, ma bolongo toujours na c'est la Suisse, maman Pierrette, pourquoi pas, maman Clémence Dinanga, Mosakole Bikolo, na Belgique, na Mboka, ba maman missionnaire, pe na Mboka Anita Babe, il faut Kuyomoto, merci encore une fois, na maman Célestine, na France, bon rétablissement, et na maman Célestine, locale Mélaneta d'Amérique, merci encore une fois. Na Daniel Ngenda, merci na maman Jovi, merci na maman Pasteur couple, il y a papa Pasteur na maman Pasteur, merci vraiment pour la bino, merci na petit frère propre Zola, merci na apôtre Doudou Sambi la South Africa, na mboka ya père double Guy Lompinga, pe na nana Lompinga Guy merveille kitoko, Nzambe apambo la bama passe la bino, que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois la papa nanga G3 na Australie, na mboka Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna, merci na nga de Brino na Autriche, merci na nga mokonzi na Angleterre, merci l'équipe pour la télé États-Unis d'Amérique, na mboka ya mana nanga na kunjana nanga, merci na ndeko langai na Boende, merci encore une fois na bino bonso oyo bo soutenaka combat pe bino baso o bolingi bozwa biso bande ko nangai ezali nango facile soki ka yo tindeli biso numéro na commentaire tokozwa yango pe tokobengana pourquoi to bombaka numéro la biso parce que ba menace ezali parce que bazo luka biso la makambo ebele il y a aussi bateau tozo pesa numéro sont des collabos bazo ba numéro la biso pona okele ko pesa ngo alors on est à tout moment obligé à changer ba numéro ce n'est pas aussi bien yango tozo senga na bilo la commentaire no chaka numéro na yo komitungisa te biso tokozwa yango tokobenga na numéro Peto kosola la biso tozo boya lisolo te peu importe dimension ya lisolo on est là pour libérer notre pays bino pe bato o to soli na bino bozana ba stratégie bozana ba conseil bozana lolenge totele malabino na mosalo papa Ngbanda salaki apesi biso déjà ba piste maintenant il faut ya biso to tarder te bande kolanga on a assez faire des projets to lobby maintenant to la taille à concrétisation parce que on frappe M23 bomi bazo sala tout boyebi mais pourquoi ya biso ezakaka tozo ko umelelo ni tozo luka parce que to yebi tout to va na papa Ngbanda la kisi biso alobi boye mais maintenant to concrétiser hein toza ko kanisa ebele yango mungula za ko abattre biso Congo est envahi à cause ya bato mayele vous réfléchissez trop ah yango boso bomamboka alors biso de bolole to la besoin ko
réfléchir. On a besoin de tumpa pour libérer l'école Wabiso. En tout cas, merci na bino tout autres na bino ensemble na Katia Komba, les number one océan de la presse congolaise. Merci na Juka M, merci na mon ami de tous les temps Juno Loswa, merci na petite sœur propre la France. Merci encore une fois la maman ya moto mojali moto bozimamite matondo la bana mvuluzi lipasa langa ino ya CNT live na mboka ya papa Alfred na maman Clarisse. Voilà ba pareil à Mamour, ba pareil à océan de la presse congolaise. Bon soutenir chaîne Abino Libération. Beaucoup ta beau s'abonner encore une fois massivement. Beaucoup zalaka décider manananga na kunjala nanga bon continuer à partager mes missions de tout ça là. Bande konanga. C'est notre droit. Ya ko bundela mabe na biso un devoir sacré. OK na musika te Congo ezaya yo. Peu importe parti ozali. Peu importe ce que ozali. Peu importe ndengo ozolia. Mais bande kono bazali ba souffrir. Ata bozali bota mobimba. Mais origine na yo c'est Congo. To bundela. On est là, debout Congolais. Dressons nos fronts. Zaïrois dans la paix retrouvée. Peuple uni, nous sommes Zaïrois. En avant, fiers et plein de dignité. Ma dignité, tu bungisi. Yango tozoya ko récupérer yango. Nos jeunes pionniers du Zaïre. En avant. Prêts pour la révolution. Ingeta, 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 les patries ou la mort. Nous vaincrons. Le peuple gagnera toujours. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la RDC. Que vive l'Afrique. Que vive la Russie. Nelly Bassele. Que Dieu vous bénisse.